Rabi Mavinga, tenga longwa lava lina uma lava grand leader. Non mais t'as pas Kilongo TV. Ba spectacle. Viens ma souma yebi tout ba yebi e sobe ba yebi. Soko tu na beta ba tutu. To beti bango. Na beta bango na spectacle na beta ba tianga na mutu na mama ngebi na RTNC bazala ba image. Kilongo TV. Na so totika. Na ko na biso totika na biso pop na totika. Beta beta masoso poser question. Toleka. Kilongo TV. So dobi to kota makambo na ko écraser. C'est pour bimaneti ba artiste ne ba droit na bango te baza ignorant. Artiste ni azazoba na mboko. Zamalemi nanu. Et pour la na bi ba fond de promotion culturelle c'est ça politisé. Yo so mon artiste na fond de promotion culturelle. O so mon artiste kuna. Au moins ba politisé ba kuna. Mbongo kuna côté politique no sele ngo bilanga pesa ko deuxième makango na. Pour le kana loba. Kilongo TV. Et c'est l'autorité babingati. Tu connais pas bien ignorant. Ils ont bien artiste c'est autorité. Autorité. Kilongo TV. Mais nabi mutu ba nommé ministre que ça fait. Kilongo TV. Bande ko balinga mi ko tala ngai. Image eza. Tikana lo banana bandeko. Bandeko balinga mi. Bomoni ba journaliste. Baza bata ba polémique, il crée toujours des problèmes. Kilongo TV. Ngai depuis na botama na théâtre président za président. Papa za papa, moi na za moi na leka za. Oyo image eza. Mais bandeko bolanda nga malamu. Comme tu respectes na théâtre. Mais ça ba tu na théâtre. C'est là le bako de Rabi. Que na l'action na image na théâtre. Aza mukolo na âge mais nga za tata na théâtre. Kilongo TV. Non za no boga. Ngaza nani? Ozo boga. Depuis na botamba liboso mdebisa na boga za yo. Ah oui. Kilongo TV. OK. L'ingénieur beza musala ba mangobo chez moi à la maison je veux plus de mangobo. Kilongo TV. Musée Aidin abala nga na kuta na ye achanga loboko na musala nga théâtre yango moni na ko ya katana le kwa zaiko. Kilongo TV. Mobutu ya solope boya kotalene. Kilongo TV. Yone sabatu ke ponga finga ate. Juno finga mutu. Asa 8 ans malibanda te. Kilongo TV. Lava leader. Le bato se komi kingandi leader. Kingandi ngabite. Kama mina za tata. Lava grand leader. OK. Kilongo TV. Kilongo TV. Boss abonné ebele. Kilongo TV. Bobeto be bokoto be na YouTube bobeto be Kilongo TV. Po Kilongo TV boko mona maijane. Oh Kilongo TV oh. Kilongo TV sene moko ebotami Kilongo TV boko mona makambo ya minene mpo yasa ka ba vie ko le kabatinyaso Kilongo TV. Bandeko Balandia, autre scène, émission culturelle basée sur le théâtre et cinéma congolais. Mbotena biso bino baye bolingaka Rabi Mavinga bino baye bolingaka ba artiste comédien na biso wa pesika to ela bino ba information na bango to bete amno lisolo ya parcours na bango et ça là bien tant to kuta na aboué à travers autre scène à lelo to ane sengo ya bino moko ya ba artiste nene ya mboka na biso ba artiste ba sepelisaka biso oyo ba sepelisa biso tant to la na ba théâtre na biso lelo na ane sengo ya biso Lava leader Zampanzi nanga bonjour leader. Ah bonjour Rabi Mavinga. Lava leader. Oui, Rabi Mavinga. Tenga longwa Lava leader, on lava grand leader. Non mais t'as pas d'accord. Pour lelo na théâtre ba leader ba komi tala ebele. Mais vous êtes leader. Nga azali grand leader. So différence des awap et grand différence des ali boye. Différence nango eza boye. Petit leader. Différence nango eza boye. Omoni normalement na grammaire grand leader ezakati.
ça des adjectifs. Mais ngai si on a art na commission grand leader et coexister. Pourquoi? Parce que na kala na théâtre bana benga tu président na ba fondé. Oui. Ngai na idéologie à leader. Batu nyo solo ba leader. Nathalie quand même tiens, naza fabricant. Ngai na ko fabriquer loko. Ba leader. Oui. Parce que moi wana ngamne na on théâtre. Ezali mot existe. C'est le mot qui existe. Leader. Mais quand il y a un théâtre, leader, lava leader. Le bateau se comique, qui gagne leader, qui gagne habité. Quand même, tata. Lava grand leader. Ok. Si vous tournez J.C. Ngoma, J.C. Ngoma kaya matonge, J.C. Ngoma na Clovis Minga de matonge, babi so noté lava leader ne mutagi na loko na lava le grand leader. Boy ba nini ils ont été à théâtre. Si vous battez benga kiyo. Ezé loko ezala ki te. Tu na so J.C. Ngoma on a fait tout na keti ko luka tout na yo mo expliquer ngaka. Te ka on expliquer na bi so tourner bango. Ba ko so noté ce monsieur il est le grand leader. Pourquoi? Parce que ngana théâtre na ina makambo belé. Mais oui, on a un créateur. On a un créateur, Rabi. La validation. On a un créateur. Il y a le son qui gagne des leaders, Si on gagne, on a tata Franzana. Grand leader. On a tata Nzambe, grand leader. C'est ça. Et c'est la même. On a fini mout. Il faut finir mingi te. La validation. Tu bête ali soma kambo yenango. Ozobo ça la grand leader. Mais bien un grand leader. Et vous yaka simalé malembe. Exceptionnel. Au banda théâtre wapi ezaki aneni. Ngai na bandi théâtre na église fait pas comme Nzambe malamu na 1988. Oya Aidin Abal. Aidin Abal achanga loboko. Yango mona kenda. Musée Aidin Abala ngana kuta na ye achanga loboko na musana nga théâtre. Yango moni na koya katana kwa Zaiko. Oh. Nga kwa Zaiko. Na saka loko mo bobina ngo pendant 7 ans 8 ans. Vimba tilo bobina ngo te. Est-ce que ça na libum? Nga za libum te me bozana nga kaka. Grand leader. Nga na kuta na aido nga bénédiction nga liboso na zwa na église. Fais pas comme Nzambe malamu. Fais pas comme Nzambe malamu. Nga na kuta na musée Aidin Abala na kuta na ye. Père spirituel, père ya église de réveil ya Congo. Nga na kuta na ye donc ça ngolu. Ça ngolu. Acho loboko wana osa théâtre, toi acho loboko. Wana osa théâtre. Nga na bana théâtre l'église 1988 na pesa kana date. Les 34 ans de carrière. Acho loboko. Achanga loboko alobi mon frère, mon fils et mon enfant tira très loin. Très loin. Très loin. Très loin. Oh, quand c'est 34 des d'être très loin. Soit jeune garçon à 34, bien jeune fille à 34, tu vois. Maman, ça va bakoko. Oh, quand c'est très loin. Té. Aidin Abala asakoli pona yonde ngwana. Té asakola té alaba nga okende musika asakola té. Abi nga okende musika. Asakola na ko ba wana nga okende musika polelo e ko masakoli poto ko masako ni sakoli. O li c'était aloba nga kaka ekokisa mape. Aloba na eka. Aloba ki na ka tira très loin ngo. 34 ans. 34 ans de carrière. Parce que série wana ko sa théâtre pesa ki facilité zaki pa en pambate. Nini tina kiyo au sa théâtre. Ah bien voilà merci. Ngai théâtre zali inné. Natangi ni na ina. Natangi kaka na inné. Nga tanga na ina tenga tanga na inné. Bon. Nga depuis école primaire mon enfance nazaki comique, très comique. Ah yo li superlatif mingi li. Si, nazaki très comique. Grand leader, très comique. Très loin. Obi tango cimetière ngirngiri zanan. Bisto ke sa ba comédie na cimetière ngirngiri. Ubo ke selo bana. Ah? Nga batu ba olanda nga ba ochanga na mutu babi na nga toke école na sakala surtout que to jeune surtout que to jeune na ganyaka. Yo ne sa batu ke ponga finga ate. Juno finga mutu. Ah ça 8 ans malibanda te. Azaka na ndako. Be ko finga te. Kasi on ko finga te. On a finga na mona Nzambe. Bon na mona batu musumu da finga mutu finga na bi ah. Est-ce que vous finga tiens? Beaucoup finga ba yeko. Ah, yeko mais ngana za inné. Mais ce qu'on a finga ati.
donc naki makambo so gênant na ba kongo comédie na ba kongo moni nyosu naki na vandaki nango bokene na cimetière ngiri cimetière ngeponga atanga na ko la yika ngiri sima nango ya cimetière ngiri ouais c'est un besoin tanga banane bato atanga bato ba legi mingi ba legi donc bana classe tout le bazali ndebe na babo baba talanga ba yebi ke école primaire nzuzi lavade ba yebi directeur na biso te kasala ba yebi na EPD na laiki na ngiri nga tawo ba ni bande ko so tanga na makambo na lo ba yeyo a mama solo azai bo banda bomona yakika boya turbulent comique et puis que ba gênant somo ko sa jeter na cimetière na et puis na so na ki susu loko la bidel école au moni bar de drapeau ozaki bidel to loko là te bidel école bar de drapeau to yebe na mobutu sera la mobutu ya solo boya kotalende ngamu no matsa drapeau kasi ba o ngana ba preuve bande ko tanga na bobi ate azana solo ngana no matsa bar de drapeau tina suka na koti singa na kiti suwa loko la sincère na kanisi tanga la zero zo ba to benda singa na kata mukuze tanga ba PJC c'est nyanga na suka singa ba siffle non naza exceptionnel makambo na oloba bato baza bomoyi bayebi bana classe so bayebi ba mese batangisanga bayebi na ba makambo na kokosela mutu makambo te oh c'est exceptionnel naza très exceptionnel mon frère bana ngiri bana ngiri ba témoigner ba ngiri bazali bana bakasa bana makala bana bumbu bayebi oh natanga makambo na bayebi na yaki su bidel l'école no wana école primaire mais bidel mais déjà lobi bidel de to yoki kasi on a le bat po ngaba preuve ezali na kana munoko pamba te mais vous avez munoko yebi te ngana munoko te na lo bande trop nani munoko te OK lo ba trop oui même kama bien le bano bien mais makambo na ba mingi mais makambo bien je sepelisa bato na ko makambo te pe tuka bato OK ponga na kana ba preuve soko moi mamu na beza likuta ya kana ba preuve ngabe na ngabu o moni okozala échec go échouer siko ko na yo théâtre ezanini théâtre pour nga d'abord eza musana nga eza art d'abord eza musana nga na lingango makasi eza musala oyo ememinga partout na mokili na moni presque mokili na musala oyo donc eza musala zo baté mais au début tant on a badi théâtre papa biso linga kité OK linga kité beza musala ba mangobo chez moi à la maison je veux plus de mangobo donc comme mangobo ya famille benini taka père asala ba comptabilité asaba nini tout yo ke na théâtre le père azo kansa yo pe okuma neti oui na sabe ka ba classe père aligaki mais théâtre ko ke musana nga kaka nazaki na ngo no koma mangobo ya famille donc nga baki na koma ka mangobo ya famille tina kompe le mangobo ya famille mangobo ya quartier mangobo ya quartier mangobo ya commune le mangobo to pesi mbote bisika bien dave certainement Olanda biso et pour na yo théâtre à musala et le critère d'un bon artiste comédien un bon artiste comédien pour la bon artiste pour la un vrai artiste il faut linga musana. Bien sûr, il y a des critères artistes, mais il fait une beauté, il faut... Non. Pose la artiste à Kitoko, il y a Bouani, il faut l'inga musana. Beauté, na musana zolo belo beauté. Ce qui beauté, ben on occupé dans théâtre, ndé goa sali théâtre té. Goa Côte d'Ivoire. Goa Côte d'Ivoire pas kana compte. O meza boga. Tena biso ki théâtre qui pour na Kitoko. Physiquement goa ko sa théâtre té. So ka pour na Kitoko. Omoni ngana abo. So ko tangi Esaïe 53. Balobi nini? Il apparaît comme une faible plante qui pousse dans le désert. Il avait ni beauté, ni éclat pour attirer les gens. Mais dans moi, il y a la sécurité, il y a la joie, il y a la vie. Donc, on a la beauté pour attirer Batouté, mais on a la sa bateau. Point barre. Celui-là, il s'appelle Jésus-Christ. Donc, on a la Jésus. Ni beauté, ni éclat. Mais je n'ai que les boulots. Si, on a la sa bateau. Et c'est la beauté. On a la beauté. Au moins, on a l'ox. Comment on a pembe? Juste un moment où on a pembe, on a très noircissant. Oh di. T'es aux antennes là bien. Oh non. Nous on a boga. Ngaza nani? Aux on a boga. Depuis na bota mbali boso mdebi sanga na boga za yo. Ah oui. Nani mdebi sanga te la va tier bon. Non, tu es mignon. Non. Papa la va. Moi je n'ai pas ça connu.
Bon, moi, c'est un lien pour le rapport dans mon bail. Oh. Eh oui. Ah ben oui. Vega, oui, semaine passée, na sola ina habillé asa bogar ko saranje na famille na bango so ba bimisa bogar moko ezaka ye. Ah. Ouais, ça vieux gaou, mais ngai. Na keta la Bible les Isaïe 53. Na comme le siga traçabilité à beauté dans les atis. Mais vieux gaou pas ané bogar. Asa bogar na, vieux gaou za bogar, mais ngai na za ngote. Yo vilain. Na za ngote. Siga ngane so lelo ko za bogar. Ezamba liboso abdel sangai. Vraiment merci mon frère. Merci. Mais on dit bien on peut. Kasi yum de bisina bon na boya ne bum to mona. Za mona esi za bogar a. Te yum de lobi na nga na lobi yum de lobi na ngai. OK. Revenons à notre mouton. Tozolo la critère artiste obi fois la te fali nga musana. Fali nga musana andi mangolo kwa musana ye apesa ngo valeur, apesa ngo ngala o ekoki. Pour ça musala bazoba te. OK. La leader to découvrir yo Ming Pemena Sami Mokili comme artiste comédien ti to beta solo à groupe ango mais à vrai dire au bandina fait pas comme ça même là tu au côté à théâtre boinenge to ça on a ba groupe tout ça comme dans groupe à Sami Mokili parcours waniza inde. Merci ndeko na ngai tonga na uti na église bon église ko ya théâtre mo ebono sa mingi annuel la fin de l'année naki ko s'intégrer et pas ya papa Koba na Tatuka Lombo. OK. Ba ko repêcher ngai Tatuka Lombo père son âme ba ko repêcher ngai ba baxi à sous formation. Ba moni ke wina na ba talent mais ba vieux ko pe ba na ba talent makasi ba baxi nga sous mayele. Ezé groupe na bango to groupe papa. Te groupe ya papa Koba na Tatuka Lombo. Ya ki groupe ba na bumbu. À l'époque ndengai na ye ko s'intégrer Mais Tatuka Lombo ezaki avant qu'il n'est pas papa lobé. C'est là que c'est joli solo tie. Mais pesa li solo. Tango na ye ko s'intégrer to bandi ko évoluer ben na ba vie. To comme na tamo na moni ba vie, on dirait ba changer ba structure. Oh. Tatuka Lombo kenda sa ko la kabiso. Aki papa lobé. Aki papa lobé, ya René na pese mbote, veki mbatseki. Mbatseki. Bagasa la doucement. C'est Rwanda papa lobé. Papa lobé moto ko sa jeté akanga lisu moko doucement. Wana ngana zakada na Tatuka Lombo. Otikali siko na groupe ya bumbu. Tatuka Lombo tanga kei to fandi bo groupe sans souci panzani. Batito balongwe. Na ba Adi Muzuri. Na ba vie Adi Muzuri, Fioti Ngoma, Tito Pika. Balongwe na bango bakesa la groupe. Ko balongwe na groupe na biso susu. Ils groupe à Koba to ya bino. Yo kati kasi groupe na biso na zakada na kati. Mais ye leader. Bango ni ba leader, bango ba président. Fondé président zakati, fondé ba fondateur. Avant on a kuna no Tatuka Lombo longwaki, akasala na groupe côté likolo. Côté na bango likolo. Après ko zonga. Après zuba ndeko no so to sangani. Par après ndake doucement. OK. Pour Tatuka Lombo musicien. Ah. Grand drummer ko sa jeté. Oh quand mandu talanga drummer mtabeta Tatuka Lombo. Et pas sur un même. Akasi. Ade drummer sur un même. Drummer sur un même Tatuka Lombo. Oh. Mandu talanga bana. Mtabeta drum wana Tatuka Lombo. OK. Aki musicien. Babenga su Sango Edouard. So bi Tatuka biso to ba beti na boom so ka Sango Edouard. Bato so yebi ya Chico. Papa Koba akei pa ba Tito. Ngal ko na tika siko na bandeko mususu. Na tika siko ko leader a groupe. Ba fi ba binanga petit. Ko bimate. Muso binanga to papa lobe muso binanga to Tito. Le ko ya Chico makamna kika Tatuka Lombo makamna kika le. Na bandeki pena ko landa mingi Tatuka Lombo te non na mingi Papa Koba. OK. Papa Koba est un peu dynamique. Tac Papa Koba ni ko so ba acteur na groupe akemo pa Tito. Ba acteur so parce que la moitié ba ke pa Tito. Ngana tikali kaka. Et enfin Nego landa abina ngate foya kaka. Na ya pa Tito basanga pe test. Nzoka bactérie mingi bazaya ko bactérie na ngai ngamu na pesa bango répétition. Sikoyo na ya na ngana cadre ya komela babina ngai te fo mela ma soko bebi théâtre bando gomeyo na ba fondé wana misato wa ngai na vai na ngaka kabu to banda festival ya prix ebale mondial na studio Mangebi. Ogide mtu œuvre d'art
ngamu na banda œuvre d'art bato so bamona œuvre d'art pa nanga bato nyonso to comme soko no ya sala œuvre d'art monongo pa nanga bato ndambu to bato nyonso to ya théâtre moto biso que no œuvre d'art peut-être soit œuvre d'art c'est moi qui ai fait ça ngai de wande ya biloko yo ya na biloko ngana na théâtre bomba ndambu ko bimisa nyonso siko te te na bimisa te wana lo bika na mamangebi festival ba groupe théâtral nyonso tout wana muyombe go so sala butu nanga na beta bango nyonso bonga ba preuve bonga la kosaka na beta bango de TV na beta bango nyonso tout na bango so na beta bango nyonso OK so beta bon soko tout revient masuma bisao na spectacle tango batito baye babino la va sika moni non fio tu gomo d'habiter la va sika mama bi matete te banini ko ba se ko ba soki fio tu gomo baye baki siko viens dire oh le quoi comment insister pourquoi on dit chef à groupe pourquoi insister tika la va sala to bimi to spectacle papa na biso maman ngabi plein tala na bete loko ya œuvre d'art on na banako beta car bete ba spectacle viens masumu yebi to so ba yebi sobe ba yebi soko tu na beta ba tutu to beti bango na beta bango na spectacle na beta ba tianga na mutu na maman ngabi na RTNC bazala ba image OK batambusi ngai batambusa ngai babite c'est mais c'est icône ponde de ngane ko lobate ute lelo zo loba alors ce qu'on a loba bango nyosu na gagner bango passe ngamna bima groupe batito bima premier pour ngana bimisa ngo premier papa ko baza bomo bo ketuna tito baza bomo na tito baza bomo boyo bosa ninga na bazwa diplôme après une semaine longwe nanga yoso mais diplôme longwe tito aza fondateur nanga groupe batito bima premier groupe à faire théâtre après une semaine longue na ngana la secrétaire na ko sa musala na la sibino musala pe sibino na kei na zongo na groupe na kuto fanti makamon pe bien te bazana bana ko douter o bazi diplôme ngwe baba na ko douter mais eloko na sala na boya ki baba na ko changa na gloire ozabine mebele na longue na ngai bayebi vieti to yebi fioti ngoma ya na fioti ngoma azana Suède ayebi mamuna lo zo ezate pona makamba mbongo po zo bakaba chonga ngamna na groupe suki demo so troma na mbongo ni spectacle ba pesa ko mbongo te ne zo mbongo ata sans kasi yango longwa ki te ngai ngwe mamuna musoki ba nini ba nakina ba raison ngamo ko privé na ba kitele ngaba chana gloire to ko ba pe raison te ka sebe ki suki na mona place na ngata na groupe na mona place na ngata place na ngeza tu te retrouver pas te place na ngande za lakité parce que bactéries mi bagina groupe wana ngai na opesa bango répétition so te basala bazongo saboy ndeta balonge pa na biso bakekuna alors so na mona ke na ko so gloire na sika mo on mérite ngote mais par là on peut dire que tu ne voulais pas ou bien tu voulais pas encadrer quelque part on ngana linga encadrement on ngana encadrement gloire ngoyo ba pesi o gloire te mais olongwe de te na lobby e makanisi nabi teke bapesa na gloire nabi na boya ki bapesa na gloire eza makanisi oboyeli kam na makanisi déjà na boya kango nga za encadrer na bato ebele na ba grand professeur éminent professeur na ina kuna na encadrer na bango ozui maître chocho encadrer ngai ozui Elbas asali publicité voda vie maintenant asali publicité voda comme on a ça publicité voda comme Elbas encadrer ngai za danger na improvisation. Il y a minus abenga nga leader, toi tu es leader et puis tu es grand leader. Ah non. Oui, ça fait rire. Parce que comme tu vas professeur abenga leader. Mais non. Eza komi kumisate yande na yebi musalango. Olongwe ba fana théâtre. Na zongi na groupe na soit cité. Ya bumbu. Bacteur de Abakenda, kuno kutaki banani. Est-ce que quelqu'un na travaille dans groupe salon bien? Na yoka li solo. Ah, moni ko yoka li solo. Ngana kenati na groupe salon. Baboya pe babité. Tête cité te moi mukete na mukolo. Te série wana. Te série na ki mwana muke ba mingi pe ba mike. Mais tant ba intégrer ngai to sali quelque chose. Ba pesa confiance style lelo. Moni mindondo. Mindo so benga ya mubali ozape ya ko défendre cause na kemba on a que défendre cause viens dudunga fura ti azokufa film asuka to sango nanga
vie Doudou. Autant akaba témoin Il y a Kokodioko. Tiens, non, tu vas pas moït. Masasi bazo zotanga bango. Il y a Sélé. Ah, il y a Masasi Kaba. Il y a Masasi toke tourner là va ça so Malembe, Zé Malembe toke Malembe. Il y a Sélé. Maman Linga za bon moï ke tourna e. Maman Linga, Maman Réjeanne, Maman Béli za bon moï. Ah, pour tourna e. Il y a Simon, pas bien Simon. Papa Son. Papa Son toke tourna e. Ah, ebisa yo, za bon moï. Tout n'a pas tout. Nana parcours ya moulaï makasi, mais je parle pas trop sur ça. Mais tu dois parler parce qu'on doit avoir l'idée c'est au moins pour mes amis na Congo, so le balika ma parcours na babi, regarde-nous, il est orgueilleux. Comment? C'est pour Fanny Moutoya. Ouais, dans ça théâtre wana batu mingo moni bana ba succès lelo, ba que nos classe. Et puis l'école primaire. Monsieur peut boter maintenant. Monsieur peut pas boter mité ba que nos classe mais école primaire. De mon bout de l'école, il y a ça tête mon école primaire. Ouais. Autant on a le parcours on a biso classe nan. Siko olongwe groupe Bafana, ozongi na Bumbu. Na zongi na Bumbu. Tant on a zongi na Bumbu, na salle intégration na groupe troupe nationale ya Croix Rouge. Na kana ko jouer na Cameroun. OK. Na Douala. Ba viens nga baza bon moyi, ba yeba munolo ba za télévision. Ah, c'est bon déjà, tozo yo ka le parcours. Donc, na banu matavion na théâtre kala. Leloté. Très tôt le matin, na mata d'avion na théâtre. Na kenda ba ville donc nga ça ba spectacle en italien. Tina ba wenze. Donc le but en italien, ba so ba kanji sko na langue. Ba ko sko na Italie. Na langue ba italien. Na ça ba spectacle en italien tina ba wenze. Na kenda ba festival na so ba diplôme. Ya moni so bengo ya ko so diplôme nini ba nini ba to fena ya kate. Kasi orgueil nde yango ba. Tena ya kate. Parce que to fena pesa melo ko te ba ko pesa ka papier pa mbesili. Na muso biso to sali sans coterie. Hein? Coterie tribal so les akité. Donc na ko ta masiko na ko me ta pousse ba diplôme. Pousse. So pousse mo kana check catch ba diplôme. Et puis na ko to même immeuble. Ya ba diplôme. Ya mbongo so mbongo na ko to même immeuble. OK, Croix Rouge. Après Croix Rouge. Après Croix Rouge, non, na troupe nationale Croix Rouge, na zappé na troupe na biso. Ouais, boum. Je travaille toujours à cheval. Ouais. Et puis naza na balé les sous. Donc na mukono répéter 3 fois, muta répéter ko le kanga zati. Yo yebi batu nyonso. Oui. Batu sa théâtre muta répéter ko le kanga zalité. Et c'est télévision. Ba msu ba répéter 4 fois. Ate. Azate. Papa na tongo na ke répétition. Na zongi na 14h. Na leki répétition mususu. Na zongi na 20h. Na leki répétition mususu. Yoko. Papa tout ko. OK no barde. Tout ko. On met la masanga note. La voix leader. Ah, grand leader. Merci. Merci. Est-ce que ça l'indé nous comme premier Sami Mokili? Bon, Sami Mokili ngai na découvrir pas ngadiadia. Ouais. Ya Jiklo na peso mbote siko na Londres Vengadios. Ngai na découvrir Sami et pas ya Vengadios. Tu écoutes na Sami na film moko na Delvaux. Mais il y a pas de moi Delvaux. Aza mona Delvaux, aza mona banda za pe mona Delvaux. Sami Mokili na Sankara de Kunta leki na Kulutu. Sami Mokili na Blaise Element de leki asuka ba Sami Mokili. OK. Voilà. Aza ba ye aza Muntandu. Muntandu mkonza Mantandu. Mkonza Batanga. Ngana kuta na Sami Mokili na pièce moko na Delvaux. Ba mama linga ba vie Doudou ba kenda ba sa pièce moko na esimbate. De Katanzadi. Mama chako bisi banga bité. Omoni mutako longa eloko yo eza lava. Ba so akota pe doute. Mama linga defo lava oui. Mama chako ko benga ngabi nga yaka na ipen. Na kena ipen abi tele ko sa tele bo nga ba mère. Foto bana eloko a 0. Na bisi foto bana eloko a 0. Mama linga bon macha ko personnel mais mama linga za bo moy. Bo tuna ye. Oye za télévision. Non tuna suba tuté yo lobaka. Te vangoyo. Ah na tuna ka. Ah comment le pays majeur. Faut tuna ça me sale belé. Qu'est-ce faut ça monsieur journaliste. Non tuna ka. To bandeli scénario à 0. To bandeli scénario pe na filmer pièce ngam na filmant. OK. To jouer na ba vieux double soutien ba vieux Kwedi, ba vieux Masumu to jouer Sili, pièce moko bina filé. Moni connaissance makasi to saka na Sami, Sami moni siko ba potentialité na ngai. Ndeko na mona za makasi. Moni sika to kama na Sami Mokili makasi ngwana. OK. Na bano ko na groupe Sami, to ko ba répétition ba tout vraiment to comme le bonde ko le kuda bonde quand même.
Que fait votre la bon? Ce que fait quoi quand un groupe né? Oh, kasi groupe asamita musama ke pota binanga leader. Wana na afa kota ke pota binanga tel leader. Faut pour la rapper ngai nande ko nga pourquoi pas. Ngalo ngangi na tina groupe asamina delvo. To repito se ba tourner si pe na butu na zongi. Sans intérêt. Sans intérêt, ko to sama pesa nga na voiture. Ah binanga leader na moni tu es courageux. Joa voiture o tambula nango. Ozo mwana. Na moto na voiture mona moto ya rouge be ka semu kile ka ngate. Ezaka sami ya voiture nga na sami. Ozo mwana. Après, et si on a pris ensemble, on a quelque chose qui contrat na banzonzi bani tout donc bani banzonzi on a bana ko beta batu nde samita wa ke poto moni mutotiki la groupe T akena ye après ben leader groupe na moni zo évoluer te zo groupe wana ndo moni na zo groupe na tilelo tala groupe na zo depuis 2010 tilelo 12 ans ezali 12 ba groupe mususu mukono ngate kufaka mais wana ezali différence ya théâtre ya kala na oya lelo. Comment ça peut limisa ngai? Comment ça peut na acteur Batista? Na acteur Batista ya Batista pe. Na acteur Samukili, na pe acteur Batista. Mais tu vas comprendre bien te. Bah tu vas comprendre, yeso bono le bagala papa, bon laisse me comprendre. Mais bazo ba fait na quoi? Vous êtes acteur ya Batista. Na za acteur Batista, na pe acteur Samukili. Ou pas Samukili, on doit leader kuna. Tena zaka encadré. Qu'est-ce que tu le groupe? Tena zande grand leader ya ba comédien nyons tout mais groupe na zaka encadré. Ba comédien tout yo. Ba comédien nyons tout ya biso RDC nga za grand leader na bango. Bango nyons tout. Mais ba yebi bango sur bango na bango ba yebi. Mais vous en relation est bien? Na za na relation malamu na batu nyons sur théâtre. Mutu moko ta théâtre o na so na vérité na yebi ça va polémique. Au moni premier za vérité nga za nini? Ezaka na ko bomba ka vérité na sa mesa te. Olandi? Est-ce que ça là que vous manquez ba vieux respect? En tout cas, ceux qui m'ont respect pour les grands théâtres na moni etazate. Et ça est-ce que moi polémique? Au mon théâtre na biso m'ont respect pour les grands zate. Nga za na solé ba vieux ba. Rabi. Au moni pasteur de la foi. Mon compagnon d'élite. Pasteur de la foi. Mon pasteur de la foi, qui est là, c'est mon compagnon d'élite. Il y a une polémique, mais yo manka kande ba c'est le pasteur faut le baptême au salanzam. Au bon indeti papa Sonzo. Hein? Papa nganya loba na ite ba kasina loba ngana ba image ya ba manka kala. Tikana loba te. Ngape na ndima ko. Tikana loba te. Taona bi tikana loba te. Ba tindeli nga ba image. Tikana loba papa. Tikana loba ngape ba image. Yo tikasina loba te. Loba. Au moni papa Sonzo. Hein? Papa Simon. So na moni vie Simon. So na moni si s'agit là na propoto na lala. Même ya sele masasi. So na moni si s'agit là na propoto na lala nga. Et là, groupe salon. Attention. Nga ko zana zaleki. Mais ya musu na théâtre za ya na ngai. Mais nga za mukolo na théâtre. Na za ba image wa. Zo ba image publiée. Na publier na nga. Publier na peso to publier image. Après comment na bien là va to c'est émission, suspect. Publier image. La kisa mutu oyo ngai na théâtre na sina soane bi na finga azate. Na laxi mesima to ça mso pe émission ko ya. Kono na duduté. Émission mso ko ya na yo. Nga be émission ta 18. Ko ya. Na yako? Ba na chaba na témoin. Chaba ngo témoin. Comment rabi ba émission na ninga so ko ya polémique. Bande ko balinga mi ko tala ngai. Image eza. Tikana loba na bandeko. Bandeko balinga mi. Bomoni ba journaliste. Baza bata ba polémique. Il crée toujours des problèmes. Ngai depuis na botama na théâtre président za président. Papa za papa. Moi na za mwana leka za. Oyo image eza. Mais bandeko bola nanga malamu. Comme tu respectes na théâtre. Mais ça ba tu na théâtre. C'est le bako de Rabi. Que na l'action na image. Ba tu na théâtre. Aza mukolo na âge minga na tata na théâtre. Ah voilà. Yendo ko manquer problème te. Na ko tika ko manquer te mo oko na ko benga o vie mais yo ko benga grand leader. Lokolo za mukolo ya mutu na théâtre. Ali yango follow bakaka vérité. Ba question sili. Tu imagine na tuna ba question to. Vous avez ba question, o te image ko tila ça va te publier. Non l'action te point. Il faut publier image wana. Na ko publier na l'action pe na publier. Rabi. Publier image. Publier image. Nga sengi na yo o publier image wana esika ngai nazo manquer ba tout respect etikala ko zate. Mais ba fanatique na so batala ngai na ba mona esika na so na te. Na mona esika na finga mutu te. Yango. Je n'ai jamais insulté. Na finga te na ngalo te. Yo chane publier yango. Na peso autorisation.
C'est bon, attends qu'il faut te lundi. Bibliango. Ndeko azape mukolo yemo wazo expliquer là va me taper Sinzela bo condamner ngai. Biblié. Ils vont ces images, on se retrouve tout juste après. Bonjour Yassele. Bonjour. Est-ce que bien artiste là va? Presque bien. Presque. Ah oui, presque. La validé. Oui, na pas presque parce que au moins il mutual va que naebi mutu bien pire ngai te la ganza bena la pire. Biso to yeba na presque. Parce que dans ba coin na ngam suna kotaka la va quantité ba coin ne pe mso kendaka ngape na ebi ngote ya mwana ya ndo ba ke presque donc ndambo na ebi ndambo. Mais vous avez polémique na ye? Non, en tout cas là va na yokai muta polémique. Là va dans ta droiture. En tout cas là va quand il y a un problème ce qui aligne à ces peines en côté à oyer biso directement ces peines en côté. Et là va ce qui tout un tournage balobi 9h il y a moins l'écart ça comment qui déjà alors tant déjà 9h et que to que na 30 déjà yeba là va bana aussi azar la fulu abano matamale male ba aussi ka tia tombo qui paye grave et puis là va kolanda nzoto mikete do là va ko beta mutamune na tombo qui paye ko gangela muto ko beta oni mapete oh donc ko to la kolanda muke wana te là va c'est nayebi nazo babandambo nayebeli mais là vaza soki aina film na tournage futa imbong muke ça ne fait rien mais tika boka mabanga na yeti na suka soki olobika ko longola mabanga na ye aosilika mabe mieux voisons loka mombong na yo avant na ye. Donc c'est comme ça moi principe. Il y a ma béni au monde pas na vraiment. Et là va ma bénaye brutalité so ba manquer grand. So ba manquer grand à ça la brutalité moko wana ya grand voisin sur la qui respect na so hier on ba manquer na misu na nga bêtise. Donc là va na respect na ba mikolo c'est vraiment et là qu'on a remarqué et par là va encore. OK. C'est un bon acteur aussi. Un bon acteur là va à comprendre le scénario pour jouer yango na lolenga comprendre. Donc c'est un bon acteur aussi. Donc c'est quelqu'un que j'apprécie parce que l'artiste il faut s'épeler naïe d'abord. Tant on a nous azo to sayo faut s'épeler naïe. Donc là va c'est quelqu'un auto acteur auto nouvelle génération et à première qualité. Tout ça là va azali makati. Ola nayo okobiseni. Là, je vais te dire, sois toi. Zala handingoza. Respect na yo, tolobela kango, zala na respect na yo, botosi na yo, yabakulutu, très important. Et puis là, va, ozara luboko pété, ermogo yana yo, kulutu ko melanini, to maman ko melanini. Bilo kwa nezara bien, yango tolobaka, zala béni encore, zala béni pona. Et loko wana kuluto asengo te mais yo moko zo ya de toi même ya tout na kuluto ko melani en tout cas et loko wana et ça biso bien ba kuluto vraiment il faut de la béni zala kaka yo respecter mon sala théâtre respecter temps à côté taper polémique te au côté na polémique za moto yo asa sila ki déjà kala azo linga ça la polémique pour ba tia eka yo ba tia ka déjà ba kala bo ça la polémique pourquoi non zala kaka nengo zali loboko nzambe komela masanga te kaka ningo zana na ebi na ba na ebi mo buke komela masanga te kaka ningo zana sucre na yo talisaka kaka sucre et matate et les catés débordés te mais zala kaka yo nzambe abatela. Merci. Voilà, je pense que vous avez suivi, c'était une image surprise pour nous. Na seki na noa. Mine seki sio. Wana ya sele. Viens na ngai. Na benga kaye. L'homme exceptionnel. Ambo? Ayebi tellement mingi. Omoni ba gizengi ni sokona le ba gizengi le ba jouer ba gizengi na théâtre. Balanda masasi ka bamba. Yemta banda. Balanda masasi ka bamba na ba ya René Kimbanseki. Oui. Mais premier PD na théâtre azali. Premier PD, on va tous le balandi au PD, on Mike la Duchesse, on Brifi, PD liboso azali. Non. Yambalio. Maman Balioso. Moi quand il y a un joueur rôle, moi mbala comme moi si. Yete. Ni bo wangana. Omu moni ke na yebi mambebele. Na yebi, yami balé zaki. Non. Ya e wing.
Après jouer c'est drôle comme c'est drôle kala. Na mais c'est maintenant na prof elle basse. Oui. Malgré via tikane théâtre, yem tayaki moi mbali ma jouer rôle moi si oye ba tu sais que non à moi si à maman bimba oui à maman moi si. Parce que tout à moi mbali tu non mais les gens va péder ba jouer le loba ani moi mbali. Yo mo ko tane moi mbali. Ani moi mbali. Mais est-ce qu'on va dire que moi mbali, o ba maman. Même yambali. Il faut dire ça je vais non oh et moi c'était quoi mère moi mongo mais zo ka ni mon bal o comment a do mo ke bango ba ke na vision ba tu musu ba landi lelo ba zo nga ba moderniser mais ba tu ba si ba sala ba zali baza déjà comme maman ça si je pense que yo peut conseiller un peu sur il y a c'est merci na sepeli mingi vient ngai parce que bino boza ba vie be c'est nous to na ka le ko na bino mais sauf ka ke ba tu so ba zo lingo ndima ba tuté yango photo ba no la sa qui nana za nani. Ok. Akas. Arabia ibelo makamba polémique. Te nga saka polémique te. Non, nga saka polémique te, na finga ka batu te, na saka polémique te, na skoka pe mutu te, mutu bisa na skoka azate. Azate. Lelo na tuna yo question différence ya théâtre Kalana lelo répondre. Bon, différence ya théâtre Kalana lelo zaka ke, moni ba vitesse ka j'aime déjà ko changer. Ya ba vitesse ndé ya G, déjà changer. Ozo mon. Parce que théâtre Kalana ba no songo le quoi musala. Le quoi musala mutazo na ke musala. Mais est-ce que le ba idée machiavélique comme belé, ba idée machiavélique dans le bien, ba idée machiavélique comme mingi. Mutu musala ne ko sa théâtre ka pona idée mo comme machiavélique. Bino boye bité. Note ka tombola et simbité. A côté ko beta ba brique et simbité. A comment ki meniser simbité habité. Nana d'abord. Idée machiavélique. Donc maintenant le banakati public zo ba idée machiavélique ça donc mutu ba penser na et ça la moi c'est zambali a ba idée machiavélique. OK. Voilà. Mais sur le plan thématique, sur le plan technique, les bosses techniques ils ma capacité mais théâtre ils bien. Si technique avec ma capacité théâtre avec possibilité que batona zongo le quoi musala. OK. Oso mon ya moni batona mingi ba bimba pauvre. Batona mingi ba kufi mpiaka. Ba so so mapangute. Batiki bana ka boye. L'état pas sous le bon câble parce que zoom de quoi mundele ndombe. Mouton na ba tu bi na moiti. Mundele ndombe a fait de grandes choses dans ces pays. Mundele ndombe voire même aye na salle spectacle. Avant di bona coulisse ba benge ba bi ndongo vande mo na kufina pale. Mais vieux wana a soudono mama mwana alia libaya bato betele maboko et puis na suka banonse que ndebo mona jouer ndengwana acho kufela moi na zada ko kufa bakay na morgue bato so ndole bi non mais c'est monsieur non aza drôle ouais nimda sexy so makasi mta pesa biloko boye mais nzoka na mwana kufi voilà un artiste mundendo minani yana kokodioko vieux kokodioko grand frère de mundele ndombe wana na oloba yemta mimi vieux doudou na théâtre amemi kokodioko na théâtre. Donc via kufaka boye famille me souhaiter ngana ka boye et me soupe ka boye comme l'état congolais qui parlait d'artiste était bon debreka na ndenge na yo artiste apparemment bo ça pe l'autre démarche mon côté et le côté na nini yebisa secteur ni za ko bonga to kota politique te pour na ko écraser ce secteur mo za na ko écraser secteur na bino ko écraser na ko écraser ko to ko ta maman na ko écraser ko écraser ni yebisa secteur ni za ko bonga o ya bino non secteur na bino te na bien le ko ba secteur za ko bonga te yebisa secteur ni za ko bonga hein et ba quoi faire ya ba sirer ya ba brigadier bosaka dimanche mo ke ba bengi mno boke kuta ba autorité boko benga na kaka quelque papa noko zana beto lisolo apoye ba ko moninga na sirika makasi na ebi masasi va le au monde biso za awa artiste po bima na mboka faut que les autorisations de sortie est-ce que bien na ebi po bima ne donc démarche na nga no ke msuna ke na Dubai na ke na Porto na ke na sama na nga faut les autorisations de sortie evre so nga sali na Congo awa kene ba téléphone ba tunyo su evre na nga yali kene ba chaîne télévision evre na nga yali l'état congolais a sali pour na zombonga evre na nga mais yo démarche ni osali pour zombonga ba evre na nga moko nanu ba funguli Sokoda nazaki parmi ba premier comédien ba kene na Sokoda nga tozala mama chako to s'enregistrer to retraiter sur ba document na tamu na ministère ti na pina na Dakar et Toboka. Ah mais oui, vous n'avez pas écraser tout tika.
tobeta maso mosusu nakende ministre kuta mwana te bato amona te tina lemba pe na lemba tina lemba pe na lemba c'est tant ozo bato tika c'est-à-dire bato tika te pona ko écraser yo banjo na 84 ti lelo obito tika ba artiste ba ko évoluer boyena bano ba banda art lelo ba espérer donc malemi tant ba votaka budget mboka ba prévoir combien pona culture et des arts pona mais pona ba artiste nakata budget mais même pas 1% il y a budget il y a pays même pas 1% totika na so totika nako na biso totika na biso pop totika beta masoso poser question toleka so dobito kota makambo nako écraser et pour bimaneti ba artiste ne ba droit na bango te baza ignorant artiste ni azazoba na mboko zamalembi nanu et pour la na bi ba fond de promotion culturelle c'est ça politisé yo so mona artiste na fond de promotion culturelle o so mona artiste kuna au moins ba politicien ba kuna mbongo kuna ngo côté politicien no sala ngo bilanga pesa ko deuxième makango na police ni kana loba te totika kaka na bi so na bi tellement ko loba na bi tellement ko loba na ko écraser totika to beta masomo supposer nga ba question mosusu secteur za malamu na mboko eza na ngoti toke na soka malem totika to poser question mosusu c'est-à-dire ba artiste ba kufa kaka pauvre ba artiste ba kufa pauvre na Congo ba kufa pauvre na biso pe Yacine ba kufa pauvre ba ko reconnaître ba on tam so ka kufinde même ba kufa ba ko reconnaître te papa ah boni ko ba reconnaître bembe ozoko na bo moi ba reconnaître bon so kufa ba reconnaître ba ko le ba titre posthume la validaire azaki somo botabilo kwa sala tala médaille to tilie yango oyo baniacho vitesse na nécropole vitesse tant baniacho ka mbusu ya bosundula toleka affaire vide et si continue à parler oublier te bakangi mufuluku nia olali bana batelengani tika ko tobeta masolo mususu de ba artiste ba kufaka ba pauvre to espérer pour nous ka consister ka ba artiste ka ba kufaka ba pauvre lobi yo ka na insister ko lobi sina lobi ba la pasi ne ba artiste ba kufa ba pauvre ale bana bazo noko la vanga pene na sa théâtre ozo baza mono nga mwana ko sa tête te pona ni mwana ko sa tête te pour souffrance nga na kuta na vie nga le manga mbesu na 3h du matin manga choko Manga Choko. Au fond, pas manga pembe. Oh, ne dis pas ça. Na 3h du matin, na manga mubesu. Na uta ba répétition na nepe na ndako o tape réchaud propre basani soin. Na mwande na ola elate énergie ceci la kinga. Li passe nga côté ya lali mais ngai esimbité. Na bimi libanda, na tali en face. Nzeta manga po ba voisin na bino. Ezi mpango na bino te. Chebisete. Na kati le ponga bandeko nanga ba voisin ngamba yake kolala na zwa libanga na buaka kaka na kaka na tala to ndeka liaki ona nete na zwa kaka crown nzoka na ponaki ya mabe ya mubesu ya taka na buta manga mo ko mino mutu pembe na fuma pe ka pompe na liponga ba voisin na mena ma chwa na kena pale na bi okanga inzambe na musalo na pona o quelle malchance à kupona musalo papa boya kina ye père boya kana pe malchance nini mais père on pas dana ye personnel encore manga mbesu olandisi mai minungai pe ko swa libumu noko poser question to ke no poser question manga mso le bit manga mso to kota on te pona osilika na oloba tembo pona osisango politique ni ko senga na ba diriba autorité na biso te ato sengo sa musampunda tika mais ba baga osenga te no senga te no senga te ko linga te na misa pema na ya pamba na senga te po makamona oloba congolais so yebi yango na oloba politique ni so na senga ba autorité pe ba yebi ko bon na yebi ngote est-ce ba autorité ba bingate tu connais na bi ma ignorant is that bino ba artiste to ba autorité oh mais na bien mutu ba nommé ministre que ça fait kasi azu gradit ngaso ba nommé ministre fo na ba nolela pona ni ba penga charge na bongisa batu secteur na fo eza ko bonga batu so ba sepela mais so ba nommé mutu ministre na Congo sali fete abia ba buludingi nzambe na peti ituka zelo zo zwakar peti o zwa parler mais oui na so que na lobo uti na tembe moi que na mandi so lobo. Mais quelque part, tout le monde a dit que comédien vous a trop attaché na maman Olive Lembe.
kokotisa mama Olive na kata makambo mama Olive asala jamais politique kokotisa na kata makambo ote asunga bino na lobby kokotisa mama Olive na kata makambo ote mama Olive asala politique te azaka politicien te mama Olive azaki mwasi mukonza mboka na bo mama na ye na bolingo na ye mama social bi ba artiste bazoni yokwama na bandaka même ko aider bango nde mama bandi ko aider biso mama zo aider biso fonction musana biso tazo aider biso fonction akabana ye OK muta ko aider musana biso zali gouvernement comme net gouvernement qui ndeli mama charge donc gouvernement qui ndeli mama Olive charge mama Olive aider biso ko la biso to abana na ye mais gouvernement sa musana en tant que artiste droit na bango yangoyo OK biso zo to pas mama Olive za droit na biso te eza droit te aida kande biso apesaka biso bana bozwa na kabeli bino po mama Olive za individu aza ni membre du gouvernement ni membre bourgmestre ozolanda oui muta zali membre du gouvernement ndeye muta ko aider ba artiste na secteur na biso boza pe ko aider mata ba droit ya ba artiste oyo pona te ka se biso ke droit na biso oui il va sanga 6 minutes yanga ye ba question zana po bino bozo charge sur bukinela mama Olive talanga likambo na mutu mino na nikite mama Olive talanga likambo mutu musu donc te mama na pepe mayoki pe passe mingi na mboko ka talanga likambo mais depuis bozo soutien mama Olive vous pe ba soutien ba ndeko misusu il y a des gens qui va soutenir ba artiste ba to soutenir ba artiste bazali ebele bazali comédien ba soutien ba comédien bazali ebele même biso pe to se soutenaka oui parce que ba to musu alingi te ya tabi na sepena lava minga lava yaka nanu na ndeko merci pour na muso salaka zo enveloppe na ke liste on peut bana OK on comprend yo ngo pesa mutano charge gouvernement pourquoi bon as un individu azali fan a sepena artiste na abi artiste zo oyo eza plaisir na pesa kabina par compassion na kabeli yo vous appelez membre NTPC ngam na banda NTPC mabeno sokozo linga tena loba pourquoi est-ce que na boyi makambo loba NTPC ngam na banda yango tango ve masumo zui de ko sala NTPC première démarcheur à liboso makaya muna saba démarche ne so tika invitation ngana yaka sko na réunion na liboso bon éviter peut-être na mona kaote rabi rana liboso yako na nani rabi NTPC mule sama isama na nini réunion liboso za na nini ba ngo ni place wa Milous nini place à Sony HO mo wana to banoko saba na liboso za kana lingwala wande to yaka koya boya kinde koya OK to yaka liboso koya te muta banoko bula ba invitation yaka papa makaya yimtaka acteur ya kala ya kaka to longwa ngana kufile kuna na NTPC ba avantage na uzani ba avantage ngasa ka po ezali na boyi na ngate makambo lobi wana avantage ngasa ka po ezali avantage ya NTPC ngwana fo ezala avantage yoka ngwana ka avantage ka ngwana yo lino avantage ni tepi na mtu bebi NTPC ngana ka tsiki yo ka avantage avantage ngasa ka po ezali masumu depuis za president lelo azaka president na ebisa ki sai na bisai makambo ozolingo kote za makambo na ote papa jour vient masumu masala a NTPC sai yo za kati te mes statiers za zela kono ko buko zolinga tena loba batu ba hotela biso te loba kasi jour vient masumu asala a NTPC azwa idée na ye sai za kiti président bodo za kati ni modero ni nani bazaka te même ngana za kati tuende kwa accompagner na idée na ye oui c'est lui le fondateur. Oui. Il est le président fondateur. Et puis, tant que tu as une réunion à NTPC, tu as un faible commencement. Tu as 3 ou 4 personnes. Mais na statut. C'est la malembe. Quand tu as un statut, tu as un français na statut. Pendant que tu as un Congolais faible commencement. Mon Congolais. Si tu as un Congolais, tu as un Congolais. Si tu as un foot en bongo, tu as un Congolais. Tu as un Congolais. Quand tu vas là, on a dit ça, ça association na yo, bato basani, bakwa ko s'adhérer. Oui. Yo ko sa président. Comme tu as de bonnes idées, ça na bi ko za ouvert. Ça l'association na yo. Même ngana ko na ko za pe membre association na yo. Ndeko na so jipe masamba uta Afrique du Sud ya. Asa association. Bato bakena ti. Bakenda. A NTPC kufa. Association masamba kufa. Biso to za association. Ozo man. Tokende ba personnalité juridique na l'état boya ba association fois za taba 1000 ba on Niger mboko za combien ebele kasi bongo siko
sai ayokela ngabi kulutu nga bisika likambo na yokela ayokela nga so il est un grand leader. oh mais nga za na biso da grand leader pour moi j'aime la paix et la tranquillité. To cité na tanso ngasi obi o apporter mingi na théâtre na biso na yenda ba kile kwa umela kile umela lelo tina be église baloba kango na politique be na banda ku portine banzembo umela eza crime moko ezanga date d'expiration etika libela ezanga date d'expiration ndenge za bo expiraka jamais umela tin konesa kozonga na tona ka tozo le kanza ba soda rabi umela donc vraiment c'est comme inspiration dans l'émission vraiment ba bien papa rabi umela na émission kitoko yebisanga est-ce que na kisasa zalaka te donc on a créé déjà na créé ko sans orgueil rabi ozangi orgueil nzamba pambolo apesi nyonso mapimeli orgueil papa so ozangi orgueil et ça ka batu moi elengi merci nzamba pour ozangi orgueil inspiration na faut utaka côté na ngai parce que nazana nzambe bon le baki César na théâtre rabi nga nazana nzambe mais qui c'est ça qui c'est ça mais nzambe za qui c'est ça ngwana nzambe za qui c'est ça nyimbaso o poudre boye na kaka na théâtre wana muto asaka makamona etalié nga na sokipa na mama batuté ne t'occupe pas de ce qui ne te regarde pas bon nga notaka chemin na ngai nazalo ko la Jean-Baptiste na théâtre je suis le précurseur nga na sali chemin ya souffrance batumini belle na théâtre bazana bonheur oui ou non public mais yo na groupe Sami Mokilo bimisi bana bimisi ba artiste té papa sona na bimisi ba artiste nga na sala mboko po nga lo bakate na go bisa bina si ton nom na de katine ya ba artiste na zo mo solo. Moi je parle pas. Ça va rester toi. Tikalaga yo. Ouais, c'est comment l'évolution du groupe Sami Moki? Oui, groupe Bezo a évolué sans problème. Président Sami Penapota a vendu sans problème. Tout ça très bien sans problème. Sauf que ngai na pinisaka. Ngai na sala ka jeter na musala ngai. Soki na bi ligne to ko nango yango yo bimi libanda ligne dehors. En fait allusion à vos artistes. Qu'est-ce que tu dis? Les coquettes et Ngaso bimi libanda ligne en tout cas kende pema que ton âme repose en paix. Non mais coquette évolue et a reposé un peu. Ngai na linga ka batu ba évoluer. Première souci na ngwana. Il faut que tu évoluer. Coquette fois c'est le coup de ko azalelo. Mais lorsque vous dites repose un peu. Tu kasi repose ko reposer ça makamunoko. A comme un succès ko le ka kutu groupe Sami Moki. C'est mon ngande ngwana. Wande c'est mon ngande. Bosolana c'est ma fille. Papa nangai. Na ba ko ma fille né. OK. Nga ba tous baza pepe nga bazo évolution. Apaka mulumba. Mulumba za évolution makasi puta bala za bana misato baza évolution. Évolution libala. Ba ne pas avant. Non. Mulumba na zo mineur, na zo mulumba âge. Na zo mulumba ba 9 ans 11, 9 ans 10 ans 11 ans âge na zo mulumba ngwana. Na zo mineur. Na bandi ko cette tête bon mona tinda comme tata matia ke bala ngama na loba makaba libala. Elle il évolue. Ça peine tondi. Naza partout. Il évolue pas comme il évolue. Muta bali na ko bala. Bala msadele kuna bana. Bana misa 32 ans de 34 ans de carrière là va grand leader. Qu'est-ce qu'on peut dire? Vous avez émergé, vous avez na émergé makasi. Na émergé makasi na okaka passe pour na kufila tata, faka mon émergence. Père na sofaka mona a goûté ta symbole moke ya musana ngai mais akufa avant et puis c'est mon ngezali parce que na lala na hôtel le plus cher du monde. Maman Olive a lali sanga hôtel on hôtel le plus cher du monde. Olandi? Ouais. Donc et c'est mon ngala ba grande star ya monde ba grand oh Cristiano na ba Messi balala ka ngape na lala kuna. Kutu na lala ka oh Messi lala. Là ça moi Messi. Hôtel le plus cher du monde. Quand tu Varese non on l'a na Varese na kangi sokutu photo na kata mai sala ninyo yo na Varese na ya Chancel Mbemba ya blé na postant de midi na Varese wana ozwanda donc esengono nga makasi yango na parce que musala ba monaka zéro même na libota na ngai même na quartier na même na vena ba monaka musala tete za nango zéro mais musala ngo ya zéro et là ici na hôtel le plus cher du monde. Merci beaucoup Lava. Papa. Lava za. Est-ce que vous pesa ngambote? No pesa ngambote pona yango. Quelle patience. Quelle patience. 34 ans de carrière. 34 ans de carrière.
bien que Mboka ils ont reconnaître mais je me bats toujours. Et l'avenir du théâtre, comment vous trouvez? Elle est sombre, l'avenir du théâtre dans notre pays. L'avenir du théâtre c'est toujours rose. Rose. Parce que batu na théâtre bazo ka belé. Ozo mwana do rose ngwa ndo ko kufaka jamais. Espérons. Soki babomi ina nde théâtre kufile. Kwa ina ezali gozala kaka théâtre gozala kaka. Et le groupe Sami Mokili vous avez évolue ils ont bien que na TV a bolé katé. Toujours les kana top movie. Ah vous avez un top movie. Top movie oui. C'est ça le programme go. Programme ezali chaque mercredi na 19h vendredi na 12h. OK. Voilà. Merci beaucoup Lava. Merci. Nathan, merci qu'on doit citer. Oui. Par rapport à l'État nous fait défaut. Ouais. N'a pas Simbo Tepa. Félicitations Angèle na Junior Boyika pour le nouveau bébé. Félicitations à vous. Angèle na Junior Boyika bébé Sika. Angèle na Junior Boyika en tout cas bébé Nabino très mignon. Fiston Bassende, Nathalie Zeko, merci à vous. Fiston Bassende Mbote Belé. Fondé Kabea. Fiston Bassende Abenga Souté, Abenga Souté. Abenga Souté. Benga Fiston Benga. Abenga. Abenga. C'est que Aza tout simple était comme un orgueil. Non, anga matamo orgueil mukeme longo ya kubenga. Longo ya kubenga. Fiston Bassende Ozanga orgueil. Là Fabio Benga Souté, Maman Edith Marcus Beauty, merci à vous. Levé Komoriko, Willy Komoriko Mopao, merci Michel Bombole, Nabo Binoté. Il y a quelques dédicaces, quelques salutations. Oui, Chancel Mbemba Demi-Dié. Bambote Belé. Kabongo Kasongo attaquant de Bolou Sport. Ngonda Glody Ngonda, défenseur à Riga. Bambote Belé Siko Zomio. Jean-Marc Makusu Mundele le Peli. Jean-Marc Makusu Mundele. Isama Peko, capitaine. Isama Peko. La validation zone contre. Trésor pour tout Mabi. Na zone contre. Kabongo Kasongo. Kabongo Kasongo. Nangina Bosana. Junior Kabananga. Junior Kabananga. Na Qatar le colo. Pela moto. Ezo pela kuna. Ezo pela. Na Mbimba Diouf. Fabrice Mbimba Diouf. Donc ba jogo nyonso ba joueur nyonso na lingabino makasi et puis na kanisi Jisengoma. Jisengoma. Ye atika ngate partout ce kana za komona Jisengoma za. Na Clovis Minga donc bana matonge toujours en avant yango moni matonge. Moni Jisengoma na stade mais là vazate. On a vita. Tena vita. Na vita. Ibenga sala accident na Maroc. Coach Ibenge la validation soutenir makasi. Tipo aloba que no ba jouer beskoke mboka makamole tali. Éliminatoire kanango. Siko bozo ba fonctionnaire ba kebeta bale. Omo akasi obi ke ba jouer beskoke mboka. Ba fonctionnaire kebeta. Te bazo ba fonctionnaire ba kebeta siko bale. Éliminatoire kanango. Ba fonctionnaire ba kimambangu ate wa ke tchadi. Ah so ba fonctionnaire ba kebeta. Ba jouer so ba biso ba yana bango ti. Bozo na robet labine. Na bet labine. Omoni muno kwa volo ba faut réfléchir 7 fois. Bible de bine wana. Kanisa no liboso lo balikambu. Soba fonctionner ba soba ba boy. Z. Soki ba fonctionner ba bona bango. Omuntu okozwa mwasi na bana ba kebeta. Omuntu esa supasi. Hein? Biso ko fana tota match yango. TV moni TV e bomaka batu. E tombola pe bomaka. Keba na biloba loba. Papa ndeko. Keba. Aza papa. Nabi papa ndeko. Na suki wana. Voilà, merci Bandeko Bolanda biso to comme mana suka isona biso alelo et je vous dis merci vraiment à Bandeko Nyonso. Merci à l'homme de Dieu le pasteur Jean-Paul Mahat, à l'homme de la foi kala tete ozana à cause de la foi au mois de juillet. Merci à vous. Merci pasteur Kossi. Pasteur Kossi na Belgique na France. Te pasteur Kossi na Belgique. Alors ba ko biso na France, na Belgique. Na France, et puis ndeko nanga lité ya kanda et si kozali mbote belé pasteur de la foi na bien que mon père et puis na bien que mon père nanko na mona batu bana théâtre na liloba nzambe mingi bakatana ya telema tuna liloba na ye derrière Jésus-Christ pasteur de la foi derrière Jésus-Christ. Batu mingi bayaka onga groupe kingandi na groupe ba masa bakatana. Tu comprends? Bakosela Yesu makambu. Oh, baloba ikaka ndambu wana. Bayaka na ba groupe biso groupe chrétien existaka te. Mutu ne mutaka chrétien. Ba masa bakatana mais pasteur de la foi azaka na Yesu. Ko bana Yesu pasteur. Ba miso ba komi onga Yesu ki pétagien. Nani? To
tozosola makambo ya bana nzambe nani pétagien donc elimo lobake pasteur de la foi pétagien pasteur de la foi pasteur de la foi tile lozaka na Yesu na yo papa koba récompense yango ezali bamasa bakatana Merci Nathan Kifuta, merci Gauthier Kele na montage Trésor Tingi Nation, merci na bande Gonyoso. Lévi Cyril Arsène Modabi, Nasoyi na papa moi mukolo isinga lava boaka yi. Nese lava mukolo boaka ba jouer. Atinenga photo la ti Vares. Ah betabale pour lava boaka yi. Papier Dimbu. Merci Panao Papier Dimbu. La validette aussi c'est Nabiso. C'est pour ça aussi c'est exacté. Et là on a regretté mon cas parce que tu as une question belé opposant au bon. Lukila moko mususu o yana frappé ma question on a si ça on a que to panzan. On a ta politique pour le banao. Te so na politique, na so banika politique, tana bana ko loba mona bakanginga. Na protéger. Potema na ko loba, mona ka bu balongo na porte nda ko kei. Il faut na protéger base. Mais protéger base. Merci à vous. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Merci à tous les fans de l'émission Autre Scène. Ciao, ciao. 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 Oumela na yo. Bon oumela bozangi orgueil. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, Courrier Express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fisto Bassene, Aranja Bizoko Tozane, Maringa 72. Marina 70, c'est là où j'explique. Alors, Maringa 72, FB International. Nakasavubu, c'est la question de Nakasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et Komaka, Peto Zouaka. Pour plus de contacts, International. FB International. Souka. FB International. Danger. FB International. Adega. FB International. Masolo. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo. Papa, on est sénat. Oh, kasi na kanya sa. Mais on continue suki. Papa, on a continue suki. Oh, Papa, continue suki. c'est na défi. On continue suki. On a comme si on avait papa. On continue suki. On a comme si on avait. Oh, On a suki na mama. Papa, continue suki. On a suki. On continue suki na mama. Tout à fait. Papa, on continue suki. Ça y est, maman. Oh. Mama, akati usuki ndenge nini? Osalili produit nini? Maman nangai, tala produit asali. Zazu. Produit ya kala. Ba sali la damo susuté. Et quand il suki ko nyongai, na sala ko suki, na kata suki. Non, katanga suki de papa. Ah, Tanti, j'ai une fille au point où tu le levis pour dire c'est la suki. Donc quand on signe, nga suki na wana yaka awa kala, bakata nga suki ten. Tala nga depuis na koma na suki bede tala. Yango, moi c'est qui tourne le point où tu le dois éviter. Et nous on sait la suki na. pour les cheveux brillants et pleins de santé que vous aimez, faites confiance à la gamme Edith Marquis Beauty. Edith Marquis Beauty, produit 100% naturel pour satisfaire toutes les femmes, les enfants, mais aussi les hommes. Batata Mabandi. Solution Zouami.
Avec la marque internationale Edith Marquis Beauty, vous y trouverez aussi la pommade, shampoing, huile miracle et l'après-shampoing pour la réparation et les traitements de vos cheveux. Utilisez la marque Edith Marquis Beauty pour bénéficier de ces 3 actions. Alors, ne posez pas de questions pour savoir où se vend le produit Edith Marquis Beauty, puisque c'est une marque internationale. Il vous suffit tout simplement d'appeler au numéro Sokobengi Osamo Bimba. Edith Marquis Beauty, la protection et la garantie de nos cheveux. Edith Marquis Beauty, solution à la